Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Au monde, il y a un porte-monnaie magique. L'argent facile, aux autres CP là, et bien nous avons l'ambiance. Bazo bois kakayo, bazo maintenant, aux autres vider étoile na yo, aux autres vider chance ya mbongo na yo. Si ko tangu ba tjelio délai ba moni que non, pourcentage yo ba pesa ki yo. Et sili, bakoya biso ba binini esengeli osala sa sacrifice. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mutu nyonso abotamaka azalaka na mission précis. O batindele na mokili. Mutu nyonso ana bit o batindele na mokili. Yana mutu moko te ayana mokili azarema. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Lelo somona mutasimbaka kisi parce que azama mayele te. Mutasimbaka kisi parce que aza ayebite oyo azokende kosala. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ba yebso sacrifice kona sacrifice na ba yebisa yo ba pona mutu o ana ora koleka yo. Yango mona ka boana ndako be ba ponika mutu moko boya za kuteyo cher la vie. Ba sengo mama botayo o linga mingi sot papa botayo o linga mingi. Sko ozi papa oteki papa. Tango te papa basisko ora ya papa. Ba chance ya papa ba pesi yo. Obandi ko utiliser so. Tant ba peso ba chance ya papa, ba pesa yo code ya papa ou bien ba pesi yo kombo ya cimetière bisika bakunda papa yango moni banganga ebele o batekela ba porte-monnaie avant ça la démonstration misa $100 ba belela comment on appelle la cimetière à Kintuka. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ako yebisa ndeko nyonso ala nanga yo za na porte-monnaie magique ou bien oza na poso somba ozwa porte-monnaie magique ozo ko envier ndenge banganga basala ka ba démonstration tala na nous vie nganga wana est-ce que ta mutu kata velo azana ngo pourquoi bimisa 100,000 euros abi pona na mbongo ya solo balonga billet moko euro ba changer tala liboki vidéo pesa na internet mais tala seconda ka sola la studio ata TV o ya $1000 ezate ba TV ya ba 32 pouces ba TV kutu ya Samsung to mona ya ba chinois za $110. Téléphone yo kutu ba téléphone mo so réseau il faut matali kola nzete mais abimisi carton ya $100,000. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. D'ailleurs nira dia de mbonga kodia. Siko awsa ni pas bibalango. Bon wana ezali ko benga prophète to ko pesa yo ba orientation ya molimo ndeni no ko sala po olongola ba singa wana parce que et ça déjà ba singa ils ont relié na monde astral biska koko na bino azali vandi po bino bo bonga na vie. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balanyo chez Bissou Télévision. Boy, madame, l'émission n'a bien réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous appelé le mathématique de la presse. Alors, un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout. Hein, la Mokili Mobimba, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes tellement partout dans le monde. Vous suivez chez Bissou Télévision, une chaîne qui vous ressemble. De tout le baka, chaîne Oekokainabino. On sait que vous êtes tellement intelligent, tellement bien, tellement magnifique, et en Jésus-Christ. Merci à l'équipe chez Bissou Télévision, merci à ma partenaire Nangaï. Je commence avec le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, premier partenaire Nangaï Wana. Merci à maman Nangaï, l'une de mes partenaires aussi. Maman Nangaï, je te salue, place aux alliés, Aminata Ndonga la Bile, Moté Maya Papa Freddy Bile le King. Merci Naya Henri Ndonga la Yanzambe. Merci à vous, merci Nadipa Sanaya Charline Ndongala. Voilà, aujourd'hui, je suis avec l'un de mes partenaires. Merci, voilà, aujourd'hui, je suis avec l'un de mes partenaires aussi, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Botala Kayen Ézéchiel TV, Waneza Place à la Mingba direct, Naïm et les lapis direct, Wana. Il faut y aller chez Bissou Télévision. Il faut créer le mot, ça le séminaire chez Bissou Télévision. Du lundi au dimanche, séminaire, il y a direct.
poto yo kabasango nango kuna na Ezekiel TV to bifo et les côté. Je suis avec mon partenaire Romain à une émission Aza Prophète toujours ça naïe. Aujourd'hui on va parler sur porte-monnaie magique. Les lobbies sur Bagien to mara soifé d'argent. To mara na posa to za la kaka to apparaître to za na mituka to za bien. To keko luka kisi to ko za porte-monnaie magique et puis c'est la biso mbongo. Cause dans les années. Pourquoi avec le prophète Ezekiel, on va parler de ça. On va toucher un peu mouqué sur les élémentaux. Heure. On va toucher avec le prophète Ezekiel. Différence, il y a ange na élémentaux. Mais ce qui peut être tant et cause là. Tout le vif sujet, mon souci, ma quasi et aller sur Kodia. On a bien place au nenge prophète et moi le bateau poser fondement. Je suis avec Moussal Nanzambe na pesi mbote prophète Ezekiel mbote. Mathématiques de la presse congolaise, Zama Pambolayo. Puis mbote na balandi nyonso ya shebiso ona lobaka ba papa nanga ba mama nanga na lingi bino makasi mwana musala na bino le prophète Ezekiel moindre de tout migolo na krimoko kitoko magaz na vandi wana ba ennemi boza mike ba mike bishi madali mais ngai avant to kini na le sambo pe mais na singo sa séminaire na shebiso télévisé direct faut soit pena direct donc le moni séminaire de votre salaire 3 jours à prière biso pena il faut ça dire c'est ngani pour ça elo quoi voilà pour direct na Ezekiel TV to zomona ba tikotek mbala mo voilà pour na séminaire ils ont un problème ité déjà to soleil na DG bientôt là ba on a déjà annonce et puis to ça la séminaire et puis mukolo to ça la ba sentir différence entre maina mafuta ba sentir maintenant différence maina mafuta pour bishima soit l'équipe direct téléphone et pas sokaka. Et que non professeur Makiona muto benga parce que pour vrai prophétie faut t'en va benga yo pour l'accepter numéro muto na tali pena be moni plus 33 plus 41 plus 32 ayi bien nga pena na lakse yango ya bando beta wango lisako tala boy tabiloko liaki taka mutu na yebisa mutu na ndenga kota wese na biloko sala na wese na tena degré à niveau ya bord kita ozo monde pe wana ganga en direct wana Ezekiel TV. Donc c'est ça. Voilà, le lot de Belaming sur porte-monnaie magique. Bambonga kisi, que c'est la porte-monnaie, et bah cause nango, ninu et singara biso ba jento ko makara na posa nango. Est-ce que ezana ba délai, est-ce que ezana ba danger morote na kati mafato ko mawana kumba biso na prière muki ya poto décoller na. Moto pamba lokolanga nzambo pesi biso opportunité to lamuka. Ebele ba kufi o baleki biso na nyonso. To pesio merci limbisa mabe na biso nguya na yo zipa biso ba demo ba mona biso te pesa biso makasi ya kotelema toujours côté ya parole na yo na komba Jésus-Christ amen. Amen. Voilà, merci beaucoup na musala kitoko oyo chez biso télévision vous a kosala merci na ingénieur Adam na ndenge pe assistance oyo kosala biso eza moto ya mingi. Voilà, aujourd'hui tolo bela mingi sur porte-monnaie magique. Le biso to komaka surtout nous les jeunes hein. Ezaka ka na kinité. Et ça peut partout même na ba poto wana to ebili solane tambola mingi na ba poto wana ko c'est la porte-monnaie magique cause nini bato bakoma koluka ko c'est la yango pe inconvénient nango nini ezana kati. Merci beaucoup. Bible Zoloba na Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Bible le dit que mon peuple périt faute de prière ou bien faute de gêne. Mais Bible le dit mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi Bible le dit bon parce que la connaissance d'abord et la connaissance c'est une révélation. Muto ana connaissance asa déjà na mabilité ya ko détecter ba piège ba pot de badane et puis makamunyo so ko za la devant yi. Parce que ana connaissance. Dans la connaissance, je ne fais pas allusion à la théologie. Théologie, on est allé sagesse humaine. Mais je fais allusion maintenant à la connaissance, à la révélation surnaturelle. Les lois sont mon mutasim qui se passe qu'Aza a maillé l'été. Mutasim qui se passe que Aza a yébité au yazo que nous sala. Mutu oyo ake ko luka ki siambongo. Parce que a yébité ba mystère. Ndetingaboué. Na yébi que na vie à mutu ezalakana temps, ezalakana calendrier. Ezalakana saison. Mais mutu akesimba kisi parce que azonyo kama. Mutu akesimba kisi parce que bazo maltraité. Mutu akesimba kisi parce que ameka kocha ba demande d'emploi na musala et simbité. Or et là on va bosser na keno via mutu dans lokola programmation.
Programmation ezali eloko yo déjà ba programmer que vie na yo kozala boye okokende boye okokende boye. Tina tamboye. Siko na ngina kota na étoile de fond auto ba posons le fondement. D'abord, la première chose c'est que mutu nyonso abotamaka azalaka na mission précis. O batindele na mokili. Mutu nyonso ana bit o batindele na mokili. Yana mutu moko te ayana mokili azarema. Oye na mokili kaka boye, okufi kaka boye. Non. Mutu nyonso ana destin. Ce que l'on est ça la maka. Tant ou moins na mobile parce que na zonga na source. Tant ou moins na mobile basalaka rapport sexuel. Tozana ovulation et puis tozana spermatozoïde. Tant que sanganaka babenga ngo fécondation. Tant que sali fécondation et sengeli likiwana ou bien relation ou bien union ne beta 7 jours. Tant que sali 7 jours automatiquement molimo elongwaka na monde deuxième monde angélique babenga ngo monde l'Inde. L'Inde. Donc Inde teme l'Inde. Donc LIMD. Ezali deuxième monde angélique. Na deuxième monde angélique eza milimo ya batu nyonso même biso to utakuna. Ba amna biso nyonso ezalaka nde kuna. Ya onde ko moko poser une question abi est-ce que bamboa pe ba utaka kuna na banyama te banyama bazaka na ba esprit mais bazaka na ba âme te. Ya mona ka biso to liaka banyama ezali sumuté. C'est pour ça que je condamne d'autres religions o ba kena boko lia musuni te. Je condamne. Bon, tozongi siko deuxième monde angélique ezana ba ancien ange ba benga bango les 24 vieillards. Les 24 veillards, mission na bango ezanini. Mission na bango ezali ya ko libérer âme na chaque union, na chaque relation sexuelle. Parce que ezana ange moko akambaka sexualité comme na ye Anaël. Yende ange wana nde apesaka bu pikiliki bwa bukundu bwa nzoto et pa batata nyonso. Ya ona lobaka ba papa bolimbisanga so moni papa amemaka mwasi na ye na 3 coups 4 coups et sengela benga prophète Ézéchiel to sale délivrance. Mobali normal même à fatala moko te wana za kindoki mobali normal il faut kende na 3 4 atoza ko lemba omeliki cité 3 4 parce que Anaël n'a pas sa endurance virilité aza ange à sexualité pour so balobaka te ange makambo ya bolingo bakimaka te bakima ndeni po tant ba sala biso bon bazawana yango mona bike ba bébé pasteur botika castel botika diamba parce que tangu yozo me la castel est a quit ozomona saint esprit a quit ozo ça quit contre quit et personne iboma ozo comprendre ya on a zo que yana batu mususu moni boye mande futina mutolo ayena internet il est de parler de bêtises OK so ozio tena liboma saint pepe ba mapasa tozongi posons le fondement siko eloko libosinga batu ba bandeni. Tangu bosali rapport sexuel ba libérer amwana ko kota na catholique tant kota na catholique amwana e yakana ange destin mutu nyonso abota makana ange destin yango moni ezana mutu moko oya bomaka batu mutu ana zana ni tangu moni mobali ayebisi o mwasi komi na zemi te moni soni bon tangu bando panza makolo na tindakio tango yo yeba ke non moi si wana azwa zemi oyeba ki angoti bon kende olinge polani bo sali trajet ko longa to bazaki tina hotel siko azwi zemi otolongo la zemi moi si ko boya parce que tango yo azwi zemi wana molimo ekoti parce que ba ange na ba kiparate ke zemi kota na motalaka e kota na hotel ba kota wab bango ba kiparate bango ba libérer ka âme to ba libérer âme ba libérer na destin tango yo sko bomi mwana wana obomi tout un destin o ça ce qu'on a problème na ba les 24 veillards. Oh, les 24 veillards, j'ai la loi de karma et de dharma. Loi de karma et de dharma, ezali mabe oyo mutasala kana vie et landakaye. Ya on a ebisa bato te katali en famille pour so bota te ezali ya kindogite. Eza mabe yo sala nde ezolande fo sibir. Nzamba limbisa ma sumwa mute limbisa maka mais ba châtiment de karma et de dharma et landaka batu. Siko tangu ame koti na catholique et sali fécondation moi na botami ba pesier destin. Ta ba pesier destin ba ko sala calendrier. Ba bi ke moi no oyo ako vivre pendant combien de temps? Moi na oyo ako vivre pendant 30 ans ou 60 ans. Na kala 60 ans ba kabolo na 3 ans. Tant ya otobenga ngo valet de baka, deuxième temps ezali temps ya mbongo. Troisième temps ezali temps ya kokufa. Voilà. Parce que ndeto ba tozala ka mortel. Ata to gangi ndeni, ata to chasser ba esprit de mort to kufa. Yango nga na mona ata muta provoquer nga, ata muta finginga. Na na temps okangisi ata muta ngai na ko boma mutu te pona eloko. Même obotolinga lupangu na ko bomuti. Pona ebike
l'un des jours na kotika yango ata na tongi na kotika toza ba mortel sikoyo tangu ba pesio temps wana bakotala ke bakopesa temps ya valet de baka bakopesa peut-être pendant au souffrir pendant 23 ans babi kokufa na 65 ans souffrir pendant 23 ans na 23 ans wana okemba bango ba permettre ça ba ange à destin bango ba yebi ke na 23 ans souffrir okemba donc na 23 ans wana ata o sambeli Jésus ata o koti ba retraite ata o sali nyonso oko souffrir kaka. Pourquoi? Parce que là où il y a la souffrance, Dieu soutire une gloire. Zambe alingaka sa la histoire. Alingaka d'abord mutani yokoma e na kata konyo koma ya bimisi histoire pour kombo na ye e kumbama. Et je voulais vous dire ceci, mon bien-aimé. Zambe nango mona kaebo akabolaka gloire nena mutute. Zambe alingaka muta souffrir pour bimisa gloire na kati. Pourtant on sait que le kumu ezonge pa nzambe. Parce que pendant 23 ans wana Satana yebi bien. Ce que Satana ayeba kena mutu pambwama, ayeba date ya mutu à partir ya sini moko za na kat na biso benga ngo aura. Aura eza caracasse e bombaka mapamboli ya mutu. Pona kata nzota mutu azaka na banque spirituelle. Banque spirituelle eza nini? Parce que na mokili to bombaka mbongo. Banque eza pona ko bomba mbongo. Eza ozumwa loko onga na benga système liandambu bomba ndambu. Yo tangu osala bolamu awa. Osala bolamu ndezo za bokabeli ngai $100. So kabenga $100 ba ange moko ba travailler kapona kolunga ba pourcentage bazaka D. Ange merveille na poriel. Ba musana bango zani poriel na batela ka banque spirituelle. Merveille yende azaka na pourcentage. Yo oye okabeli nga $100 nazaki na pasi na lobi nzamba pambola yo. Bango ba kozwa 10% ba multiplier fois 100. Tant ils fois 100 et puis c'est combien? Donc 10 000. Donc, on a un pourcentage à $10 000. Bazui $10 bah tiens on a banque na yo. Donc muta dans la muta mbongo même yé bakati. Mais na $10 000 wana ezata que yo ozwa ngo mbala moté. Yo pa oyeba teke ba bombelo $10 000. Ils et va na banque na yo. Parce que $10 000 okozwa ngo na ta o ba bongisa po yo pela na vie. Yo mona musoma souffrir na vie. A comme na mambo pas peli makambo simbi. Ba bia simbi kisi non simbi kisi te. Donc ta na ye koki. Ndeti ba sœur Kunda sister balobagani Kunda sister balobaka le panier si circule encore. Donc ba yebi pourquoi ba yemba nzembo wana. Parce que tangu okomi na ba 22 ans. Au lieu patienter parce que sont commis près propambwama on remarqué passe moko ya liboma. Wana za ka tentation. Parce que dans makambo mususu nzamba yebaka sata pa yebaka. Abi bon to tante tota somo limo oyo ezali vraiment ezamir. Yango mona ki Job Nanzambe et plutôt Satan Nanzambe ba yeba ki kaya Job. Ba beta ki tembe. Bon, na permettre kende nyo kolaye totala soki akofinganga. Ah, ça va yepa kei. Ce que l'on est salama. Tangu sko comme na 22 ans, au moins Satan a no coach ba boule aussi mbaki kisi. À quoi utiliser ba proche na yo. Parce que les gens essayent ba yeba ke diable abumbisaka yo à travers mutunyo so za approche na yo. Akokota na ami, akokota na mwasi, akokota na famille afin que ba détruire et loko nza match na kati na yo. Siko okomona na ba moment wana passe komelo makambo esimba te nzoko nde etikali o 2 ans pamba popela na vie. Ba yebiso kende panganga. Ba proposer yo OK panganga. Tant comme panganga nganga liboso lo sala aluka yeba mot de passe ezo protéger banque spirituelle na yo. Akoyeba ngo na ndenge nini? Akoyeba ngo par âge na yo. Date de naissance na yo kombono ya mboka. Soki azu ba biloko na misatu asali otobenga ka ba rituel akoyeba adresse spirituelle na yo. Ndena mokili tozaka na ba adresse oluki prophète au monde na commune tel. Yo pe ba mona commune tel. Banganga pe ba luka ba komi donc biso to betozaka na adresse spirituelle. Tovanda na deux mondes, toza na monde physique, to na monde spirituel. Na monde spirituel bisiko lotaka. Olay na butu oloto vanda na ndako mo bozo tambola, wana za adresse na yo. Ba msu ba adresse na ba ba prison. Ane mutu normal, boya za prisonnier te, mais adresse na za prison. Ba tele prison oui, alotaka ana kata wese. Alotaka ana lupanga famille. Eza adresse spirituelle na ye. Siko ba ndoki ba ko luka parti adresse, so ba moni yo kuna. Taba mono kuna bako memo basal so masumu moko ba fait que ange protecteur na yo a s'affaiblir. Soka a s'affaiblir mbalamo bakota contact na aura na yo ba tali ba moni aza mutama pamboli etikali une année poisa nini apela bako kaka ma bénédiction na yo wana ko simba dans 2 ans ba zu yango ba inverser ba code ya mot de passe na yo ba pesios ko code moko magique ba ebisio non porte-monnaie oyo ya no $1000 par jour
Ba vidéo mbongo sans le savoir. $1000. Ozo na kati eloko no moko. Eloko no moko $1000 par jour. Soko beleli kombo be beleli po tant kombo na ofungoli bo mbongo sa nini ebimi. Yo pe mbala mako sa nini ondimi. Tango yo ondima wana ozwi mbongo wana. Obandi ba faire, obandi ba faire. Au moins na mbongo wana eko produit na rien. Et là, on monte au Simba. Au nyo comme na vie, onyo kwami. Donc, aux autres bimisa mbongo, mais mbongo son ba téléphone ite, mbongo son be lambate, mbongo son bata mutuka te donc. Kaba masanga, babu akakayo. Kaba masanga donc vina yo passe na passe. Okoyi ko sala nyonso, osombi biloko wana mona makambe Simba te. Nzoka nde mbongo nganga apesi yo, eza mbongo utie pa na ete. Eza mbongo ayibi na banque spirituelle na yo. À division, à peu près 50%, il n'est pas gagné 50%. Yo, oui. Yo, ce que c'est la cambon na moko. Yango Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas le diable qui bénit, mais c'est Dieu lui-même qui bénit. Parce que tant que yo zuana, au moins na porte-monnaie magique, l'argent facile, aux autres CP là, et ben nous avons l'ambiance. Bazo bois kakayo, bazo maintenant au c'est là, aux autres vider étoile na yo. Aux autres vider chance ya mbongo na yo. Ce que tant que bacheli yo délai ba moni que non pourcentage yo ba pesa ki yo. Et sili bakoye biso ba binini esengeli osala sa sacrifice. Cotisation na sacrifice. Na sacrifice parce que d'abord de 1 mbongo na nu oyo yo o dépenser eza mbongo na yo. Dede bazui kaka otobengaka ora nonde basaleli yango. Parce que tant mbongo na yo esili bakoye biso skoyo esengelo sala sacrifice. D'abord yo physiquement aux star oyebani bato babwako mabanga. Omona lelo so na komo ozanga $100 faux déjà. Ba musicien mokili babwaka nga na sombela ba danseuse bilamba. Donc omona kaka ozala monde moko boye likolo. Ba biso sacrifice ko na sacrifice na ba oyebisa yo ba pona mutu o ana ora ko leka yo. Yango mona ka boana ndako be ba ponika mutu moko boye aza coûter yo cher na vie. Ba sengo mama botayo o linga mingi sot papa botayo o linga mingi. Sko ozi papa o teki papa. Tango te papa ba jusqu'o ora ya papa. Ba chance ya papa ba pesi yo. Obandi ko utiliser so. Tant ba pesa ba chance ya papa ba pesa yo code ya papa. Ou bien ba pesa yo combo ya cimetière bisika ba kunda papa. Yango moni bangange bele o ba tekela ba porte-monnaie. Avant ça la démonstration misa $100 ba belela. Comment na bela cimetière ya Kintuka. Tota beleli mengu. Ou bien abeleli démon moko boye biti ngobila nani démon ya nani ya fleuve. Donc ba beleli ba esprit wana ou bien ba beleli agla. Vous comprenez? Et ça ba démon oui ngana délivrer bato wana. Parce que tant yo o sala bon mona na kati ya invocation faut bela si cimetière. Cimetière yo beleli wana ezali o muto ba boma. Lokola ye ana mission ya ko produit makambu na vie na yo esengeli abeta donc amemela yo mbongo. Yo ba pesi yo mbongo obani ko sala mbongo wana otikala ko tongela ngo immeuble te. Ata tongi immeuble e ko simbaka te suka vino yo ko sa nini e ko beba. Donc au teki famille obani ko sala eloko wana. Yango moni Bible zolo ba mon peuple périt faute de connaissance. Na ko yebisa ndeko nyoso ala ndanga. Yo za na porte-monnaie magique. Ou bien oza na poso somba ozwa porte-monnaie magique. Oza ko envier ndenge banganga basala ka ba démonstration. Tala na nu vi nganga wana. Est-ce que ta mutu kata velo azanango? Bimisi $100,000 na caisse mo mukebu. Moko abimisa €100,000. Abi pona na semo mbongo ya solo balonga billet moko euro ba changer tala liboki. Vidéo pesa na internet. Mais tala skonda ka sola la studio. Ata TV o ya $1000 ezate. Ba TV ya ba 32 pouces. Ba TV kutu ya Samsung to mona ya ba chinois za $110. Téléphone yo kutu ba téléphone mo so réseau, il faut matali kola nzete. Mais abimisi carton ya $100,000. Mutu ayebe auti poto ayena Congo ayeko lukanganga ponganga asa l'argent facile. Mais nganga yemo avant na studio et puis avant ça la nganga sengi $1,500. Imaginez-vous parce qu'on donne ce qu'on a. Yo ane lokoto o amuta makolo et ngana yepa na yo po o sa elanga makamu. Misuzo omona atindi ba jean ba demo be ba entité ba kena bank ba yibi mbongo. Tant ba yiba mbongo ba yena mbongo place. OK mbongo wana pe umela raté. Ba ko négocier na ba esprit ba batela na banque. Oh, parce que chaque banque ezakana ba démon. Oui, on va battre la mbongo. Pour sinon yango au moins na soit mbongo elimo apa na ba banque. Et puis exemple suso ako keneboye amono so esprit faible. Ozoye mo mbongo na wese ata mo $300 otie mo na coffre okumbaka. Osuka be 200. Oh, mais ça pour ndo luka yo mo na mutuka. Ba esprit voleur e yibi yo $100.
babimisi na TV spectacle. Donc bana nzambe bolingi porte-monnaie magique, boyeba que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Banganga na bozo mona ya mona baluka prophète Ezekiel basale mabe. Parce que ngana yebi domaine na bango, parce que na betra bango babishima na délivrer bango. Ozomona ese boko sanate, oh porte-monnaie magnétique, porte-monnaie angélique, ezaka porte-monnaie magique. Ozo comprendre? Bisika oyo ozomona source nango eza mabe ko chama kolote. Et puis batisa ba yebaka mutu nyosa kotaka na ndako nganga obima pamba te. Okotaka na bénédiction obima vide. Ezana demo telemaka liboso banda kwa nganga totanga komoni plus tard. Tangu yo koti atoke na kotika mutu. Nganga wana demo wana ayiba ke loko na kata mutu nyosa chema kolipa nganga. Do ba nganga baza batu mabe makas. Vaut mieux fana tana ba pasteur na ba prophète ata baza ba ba castel. Hein ofandi na obeleli Yesu osala ke okene panga nganga za ndoki. Nganga azando alors comment mutu mususu tomso azanango azoluka abima parce que déjà koti na monde wana. Toyebi ki etom suso dévoilé te bon lukaba mais au moins au délivrer batu na bablo kwana o déjà kota dana kata monde wana. Bon mutoyo a koti peut-être na monde wana pona ko délivrer ye d'abord il faut nous appeler to bon de la pona ye ozana porte-monnaie magique ba pesa yo toko sambela to détruire yango et puis to botoli orana yo oyo yo pesa. Parce que nganga tanga zo bimiselo mbongo za mbongo zo utepa na ete ya yomoko to botoli ye et puis to changer adresse spirituelle na yo po ayiba ka mbongo na adresse spirituelle na yo mbongo sengelo simba dans 2 ans dans 3 ans dans 4 ans ya yibi yango donc c'est ça. Oyebi ke makamozo lo ba o ebele to yeba kango te to yamba na biso basala nzambe mais koyeba ke tom sundo ki ne pas ngangeza na ka ya yomoko to yeba ngonde ni merci beaucoup prophète Bishima na ko fungola biso ba misu na mamuto omone belé pe ba robenga po ba luka baza la délivrer nango to ça vraiment na temps mingi te na chaîne na biso chez biso télévision mais nanga to kundola mom ke parce que ndeto simbi déjà to simbi mama ba kisi ba o ba to kenda ko luka mais différence ni neza ba porte-monnaie magique wana ko po ba mbongo ba zo rapé ba somba ka ba masanga ba sala nini bongo kodia ezalaka nini. Bon kodia ya famille eza lokola porte-monnaie magique. Kodia famille ezali parce que dans chaque famille ezana ba loi o ba bengaka coutume à famille et puis na représentant ya famille. Parce que à l'époque ba papa na biso ba yebaka nzambe te kindo ka famille banda o bengango eza lokola bokonzi. Au chef coutumier, so ba chef coutumier sabe azando ki ya famille. Avant de kota na libota na bino esengeli ba yoka na chef coutumier parce que monde kindo kezape bien ordonné. Siko elone c'est pas ça comme. Quand on a bino na chef coutumier, atali que descendance atali a prévoyance ou bien voyance spirituelle, amoni progéniture ne bazaka babola. Ou bien amoni a inversir trop na monde bondoki. Mais physiquement ba koko na ye bazo se retrouver te. Bamsu ba ye na kini vie passi. Makambezo simbate ya na niveau mboka. Siko esengela salani, esengeli a se sacrifier. Ako se sacrifier comment? Esengeli amite kambeka. Amite kambeka ndenge nini? Ako teka auto bengaka corps astral na ye. Amite kango na monde astral inférieur. Ou bien monde astral base. Ako ma serviteur kuna po bino bo pambwama. Ako zwa ora na ye, azuna ba bénéfice nyonso oye ayeba ko investir na monde abunduki. Skoyo akosenga yango ke akekosela bino kuna. Voilà. Akosenga yango ke ba bénéfice wana nyonso ezala à la portée ya ba descendance na ye. Mais avant kende ako représenter mbongo na ye à partir ya statut, à partir ya élément. Peut-être msusu ba utiliser ka mwana liboka, mususu a utiliser peut-être mwana mbidika, mususu a utiliser peut-être mwana mbongo, ozomona. Skoyo tangu mususu kalata bag to chaîne. Bag bien chaînette. Alors que non te eloko ndenge zaboye ezabondoki ezaloko la chance ya famille aluki mutu moko pa na ura makasi atikeli abisonga na kufi même bwana problème nini lobaka likolo ya nzungu oyo bien likolo ya liboka oyo nyonso nango posa okozwa ozoko pana soki alobi bongo ye akufi akei après quelques jours bien quelques mois a okufa tanga kufi wana bino na kati ya famille génération na bino nyonso ba descendant na bino nyonso bobandi ko nyokwama sikoyo muto batikela nini mbidika famille akomi lokola auteur ya famille problème nyonso ya na famille olika mambongo yene mtano pesa bino donc cela veut dire que tanga zo pesa bino ba ora na bino
tant bolia mbongo uti na kodia ba ora na bino ezokende za moment transféré na kata monde astral base bisika koko na bino azoko servir bino po bino bo booster vie ezokende akoya na $500 ote moi si opération tout après bino $500 tant après $500 mbongo wana ekemba na moko na monde et toi bino $500 bino bolier mais ya bénéficier mbongo ebele mbongo na bino ba chance na bino ekena monde astral. Tant que comme dans monde astral, bango tiko ba ko contrôler ba aura na bino ba chance na bino no soit vie. Au moins na vie na bino ezo bongate, makambo zo simbate, ba contrôler aura na bino nyonso makambo na bino nyonso baby, bino awa na kata mokili bo souffrir. Mais bango kuna bazo bénéficier. Donc mbongo wana bino bobando usala vraiment na ba moyen te bobando lelaka kande et pas o ba benga likontia famille wana. Oui. Yeka mtu faut aloba kaka. Bino bobandaka kolela donc vie na bino nyonso bando dépend pas le kunza famille batikeli ye kodia donc ata apesio $1000 mbongo wana wana sala ngelo to bando sila maintenant noko na biso mbongo ne sila ka to comprendre ka to yene mtana na kodia famille donc pourquoi mbongo zo sila parce que koko na bino a sacrifié vie na ye et puis apesa otobenga ka kodia famille na mutu moko donc mutu moko mtoza na mbongo ba ora ya ba tunyo seza na famille ata botangi ba ora ya ba tunyo seza na famille esengeli ba ora wana ezala vandi po oyo batikele code ya azala kaka tête yango mona ka babenga ngo code ya famille et loko wana ezala ka mabe siko soki ba remarquer que batu mususu na kata famille ba komi ko se révolter ba lingi susu ko lia mbongo na yete ndesko yo koko a partir wana a osenga sa sacrifice soit muto azana na mbidika wana bien azana code ya famille bako zwa bana na yeba so ba bizengi ba msuba okufa ba msuba soti mwana ne koko ne moko zeme zolonga pamba bazo teka parce que batu baboy ko lia mbongo ne batu ba réveiller pour vaincre yango obima na lien wana ya mambo ba code il faut ko boya ko lia mbongo d'abord ko boya ko lia mbongo wana mais so déjà lia mbongo ya code ya yeba ke ora na yo etat dia identifié na monde astral bisika koko sa la bino général t'es prophète et général d'ailleurs makambo na habité ce qui est ngo question na ngena tune ngwana bon mutu déjà alia et ça question général de yé ni alia de mbongo kodia siko ausa ni pas bimalango bon wana ezali ko benga prophète to ko pesa yo ba orientation à molimo ndeni noko ko sala po olongola ba singa wana parce que et ça déjà ba singa ils ont relié na monde astral bisika koko na bino azali vandi po bino bo bonga na vie donc c'est ça et c'est loko moko mabe makasi oko na problème ma visa une fois kaka au lobby oye pas noko problème ma visa ka noko wana mto sa là oza donc ato tambolo za visa loko te kaka noko nda sa ke yo za visa parce que yem ta na nzunga famille. Voilà, ça n'est vraiment fini pour aujourd'hui. On a tous moi entretien mukena prophète Ezekiel l'homme de Bishima. Au moni bablo raboye, photo so ngoka repanayi. Merci beaucoup l'homme de Dieu ko fungola rabiso na makam oyo toza ko mona awa. Merci na équipe Mobima. On est arrivé vraiment à la fin. Un dernier message et puis numéro de téléphone TBDN numéro za affiché. Mais na mutu nyonso o azuli baku Orlando lelo. Aluka kobenga moni makambo lobi ya porte-monnaie magique eza tellement motuya makambo ba code ya oyo ya ba famille eza ba question eza tellement ebele to zolango deuxième partie eza batu mususu balia ba koma pena ba pire petit ba noko mais mbongo wana donc soka zongo lelo ekebar soka zongo lelo ekebar mais azonga ka epa noko est-ce que ba benda ka pe biso na ndenge mo ifozala ka wana sentiment ya mbongo to kolobela ngo susu to comme déjà na suka dernier message na numéro de téléphone pour clôture. Bon, dernier message Ali Bananzambe Babenganga, numéro est plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Dernier message c'est la délivrance. Toujours dévoiler monde des ténèbres pour te peupler monde ya Nzambe. Te dépeupler monde ya Molili, ya Boudia Boulou na Lubaka, ko te peupler monde ya Bunzambe. Donc Babenga toko délivrer ba on a combo na Yesu. Voilà, bon, vous allez délivrer na communauté, on a profité d'un groupe pour dire merci beaucoup na banya sobolinganga de loin de près. Merci na bafan nangai, na ba boza na ba France, boza tellement partout, boza ebélé Orlando. On est arrivé vraiment à la fin de notre entretien avec le prophète Ezekiel l'homme de Bishima. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours scotchés sur votre chaîne chez Bisso Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bisso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.